parle d'un beau commander, qui parle d'un beau. Ok, parle d'un beau commander, qui parle d'un beau commander, l'idée, on ne sait pas où l'on va couper. Bonsoir, bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman Leki. Vraiment, bambote ebele, bisika biso bizubino, Zambalola ayeba ko pambola, ayeba ko sala, ou akoki ko sala pona bomo na bino. Vraiment, bambote ebele lisusu to vana na biso. To solo la kaka de kato ya kato la musa conscience et ça la bien, bandeko na ngai. Bisika biso bizui bino vraiment le sako na ba chef coutumier na biso respect boye to pesa bango pena boye bandeko na nga merci na bino nyuso pesa la danoise confiance nzambe vraiment ayeba kopambola voilà ayeba kopambola et bosala tokos na ndenge ya mokete boza na se ya sous les bamba moko pati kopo café et ça la vraiment bien voilà. Milana biso toza ba hypocrite te ça dépend quand on a le hôtel la ngai so na pourquoi ceux qui n'attendent zolia moi viande omeli moi vin rouge na yo poisson moi vin blanc na yo et ça bien biso vraiment confinement ils ont continué kaka voilà toza ka na ndaku et boya ebele na boya mibali ya bien basi ya bien boya bato London bobu kanate boya mibali bazali et ça la bien bataillon de Boya, France, Belgique, Allemagne. Vraiment, si tu n'as pas pour la diaspora, nazo souliens au bien, ils ont pour la diaspora, au bavani na kati ya Europe, Amérique, Canada. Boya solitude ils ont mabé, Zambé pas lobby, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ils ont bien été. Ata ils ont blessé des guerres, yo yaka, awa to bandé ba potawana. Tokoluke mwasi moko kitso motema tokoluke mobali moko jamais vu donc l'homme de tes rêves en tout cas égale la danoise na live together 0044 74 59 62 52 17 au bengi kaka ozwanga après 12 heures téléphone nangeza ouvert. Bandeko na ngai ndeko mobali ya beninga alobi la danoise pardon ndeko mwasi alobi la danoise non makamso olobaka mso miyebaka te combien ozoko conseiller biso combien ozosala mpona ke toyebi te donc toyebi te la danoise non tu fais des choses incroyables gabi ya solo habité jour lisolo bandeko beta wana mais malheureusement bandeko na ngai donc ba congolais toyebi te mpona nini azoyeba te avant nakota na lisolo napesa mwa conseil moke totika motema mabe totika ekomema biso na eloko te au contraire ezozongisa biso nsima bandeko na biso bazomata tozoyinana mpona nini biso na biso ba youtubers tozoyinana mpona nini bino bafrene na biso bozomema biso toyinana mpona nini bandeko na ngai na boyi na ngai na oyebisa bino soki boyoki youtubers moko akretinga afinginga kobenga ngai te kozwa telefone na yo te olekisa ta na yo mpona oyebisanga ke tala kuna bakretien yo tala émission basalaki moto arépondre boye aussi longtemps nga natangi komba motu te nga nasali émission na nga ya bagroupe ya bawhatsapp ya bandoki mpe ekomi na kati ya bayoutubers bazokokoma bato bazokosenga bambongo natangaki komba motu te donc soki moyoutubers moko arépondre cela veut dire ke libanga ekweleli ye etali ye amilengela malamu abongisa motema na ye parce que quand na liloba ngo balobaka Jésus revient bientôt akozonga pe akoya kokuta biso donc c'est ça et ça les paroles bibliques donc ngai na boyi na nga po na ngai na lingi na nga rando te na lingi na nga pe moto aye na nga lisolo moto te po na nga moko na talaka na ngai ba YouTube ya bato nyonso te donc moto a chrétien nga tikama na fanda na nga oya kobetela nga pourquoi na posa na moto na boyi
parce que bino bafani kaka oyokaki te yoka kaka biso totalaka boye nalingi te leda noza boye soki oyeka kobetelinga na kobloke yo na kati yo fone wana koloba teke naza mabe tika kaka ata youtube ezanga lobi ya kobetanga na nzela ata lobi ya kotielanga poison yo tika ya sala oyo mokano na ye alingi akokisa me ayebake nga na mwana ndako ya tata nga na mwana ya pamba te nga mwana pene ya ndako biso tozana teke o par le saint esprit par sukola zwa baptême mpona okota na lo na nzela ya nzambe biso ta sans baptême ka na kati ya ndako ya tata wana la danoise donc bolimbisanga me eloka nazoloba ke botika biloko na bino wana parce que ntango bino nga nasali émission nanga natangi nanga koba youtubeuse moko te yo oke koyebise kuna la danoise ye mpe ta moso atangi kombo nanga te yo oye koyebisanga la danoise akretien yo ngai mpe nanga motu koblese nga nakoya kosala biloko mosusu oyo mosu etalaki nango efale nasala te bon ale bozokende koloba lobi bakati biso live eza teke bakati bapengi mpena na youtube balobi ke ngai nazokoincite peuple babima na balabala bakende kosala barevendication oyo bozoyoka ezoleka partout botala niveau moto asali yango youtubeuse azaka mpe na baview na ye ebele aza mpe na bato ne kaka likolo ya barando moko baguerre fois ya bozoba toyaka na youtube moto na mona nzela na ye siko problème nini toya kozala problème youtube afutaka moto na ndenge na ye siko bato mpe balandaka bato na ndenge na bango nga mpe naza nanga moto ya ba 10 000 15 000 20 000 baview te sikoyo likunya nini mabe yango ya nini oyo esilaka te rando yango ya nini towelela nini na vi ya butu naza te na vi na bino bamoyi ya bacoko banini baperike kweya boye bolingi banini balakisa bolakisake bozongenga naza pe te okotika motu na ndenge nete lelo kuta ta pondre oyo natie nanga te nalobi naleki nanga eza ngai oyo asepeli nanga boye asepeli oyo amoni oyo soki nini okena yo sikoyo lobi bokende kobenga na youtube babloke nga live babloke bazwa nini video wana entretemps nga nakopesa nanga conseil ya batata oyo bazoabandone bana tala makambo mosusu bokenda kokosa batindeli ngai rapport natangi nalobi mais c'est quoi tokomeli youtube wana tokaverifie apesi ngai binanga moto nazoverifie yango na 24 heures apesi ngai na bato oyo baincite bato wana baza na même pays bato wana nayebi mpe bango banda oya kotala nga mpe awa nazalaki deja na fuite batindi bango eza mabe bandeko nanga esa nini ata bakangi suite ala danoise okoganye nini mama olika makala moto na mutu na yo nga nazali mona mosala nao na suite na yo te nasala epai na yo te ndeko mwasi nasala epai na yo te tika ngai na evoi na nga na ndenge na nga na bima na ndenge na nga na continue vie na ndenge na nga nayaka na nga mpe kobwaka bajeton te nayaka na nga mpe kofinga motu te omoi kutu na boyi na nga kutu kotanga meme site na yo na boyi na nga lobi okoma susu bafani no babandi koya kokoma nazoyeba te bafani yango so boza na éducation te boza na éducation te me ngai ata olingaka nga omoni nga na site moko bafingi nga kobenganga te koyebisanga te na boyi na ngai nga mo nayebisi bino na boyi soki obengi nga na osilika makasi nalingi te bafinga na bango basala oyo bakosala maje mafu meloka na oregrete totika motema mabe nazosala balive na nga nazofinga motu te nazokolamisa conscience yo kende kobenga kuna ngai nazokoincite bato babima libanda bakesala terrorisme bakomeli nga na bato na ndenge bokomaki makambo to na ndenge bofinaki babuto na bino botindi bamessage c'est pas gentil baye kosala examen ya nini bamoni eza na moni eloo te basenga po bapardon epuis balobi bakosala yango lisusu te babando osenga nga moko ke tala likambo bo pourquoi moto osala live ozaka kotia baproblème c'est quoi ndeko congolais po nini na youtube oyekomema jalousie ti na kati ya youtube mbongo moto yango ya youtube toyebi ete soki azalaka diabulwe soki azalaka nani biso na bino mpe toyebi mpe bambongo yango mpe ya youtube yango mpe eutaka te bambongo yango mpe ya mike kaka
yango mpe bakobomela moto te eza bien te bana nanga bana posa na ngai mobali na ngai aposa na ngai soki mpe boye pardon tosoko mpe maboko totika bino youtube botika nango mais live together ekokufa te bomata bokite ekokufa te epuis ekochange te ngai mutu nazali mwasi ya liboso na ye na live together na kati ya YouTube ekochange te bokochange histoire te ezanga bokochange te bandeko na nga bafani na nga bolimbisa vraimen lobi ezalaki très choquant ntango nazwaki banouvelle wana na YouTube bakomeli nga atuka esalaki nga bien te nalobaki pourquoi pas botika biloko wana donc bafani soki motu atangi nkombo ya motu te neti lelo natangi nanga nkombo motu te bokokobenga tomoni kala Danoise alobeli toujours bokoma bamama mbikudi natangi te motu afundi nga natangi te mais bino bobule kaka donc bozaka wana bobulaka c'est pas bien bobule ndenge nini mboka na biso ebima na sous-développement bule ndenge nini mwana na wa 6 classe bule ndenge nini ozanga mobali ozwa mobali ya bien bule makambo ya bayoutubers te eza bisoba oyoki nga osepeli na nga te okei oyoki kuna osepeli na ye otikali eza bongo eza okwa wenzi c'est comme ça na répéter so pour la dernière fois batangi nkombo na nga ou bien batangi te kotindela nga video wana te bafini nga kobenga ngai te na poi na limi na nga te soki nga moko na découvrir yango c'est bon so na découvrir yango te elekani dans les villes naoke na ngwai kofinga kutu wana ezalaka bien koma kofinga eza lokwa bambote ngai na ndenge bofingaka biso wana ngai na mokoma ozwanga nka neti mbote opesi nga mbote na moto apesi nga bonjour na moto afingi nga bino nyonso ndenge moko moto mobeta lobo ozoloba ebelebele avobeta lisolo non lisolo na nga donc nga moko nalingai nanu na faire conscientiser bino ke bobimisa nga na liste ya bato ya rando bolongola nga rando ezalaka mpasi rando ekotisaka kindoki rando wana nga aza ndoki te naboyi rando mwana nzambe atambolaka na bitumba te nakombo yango taki otambola na rando na okei na wa esala ngani naboyi na ngai nalingi na nga te voilà bandeko mwasi ndeko mwasi abengi nga Abila Danoise olobele makambo ya mibali oyo bafutelaka bachambre en tout cas ngai na ye na mimelo lisolo beta lisolo wana eleki awa na kati ya Londres abibeta mpenza lisolo bandeko mibali bakeba abi ye azalaki na mobali na ye baboteli bana mibali na ye en tout cas ye awutaki ne na France mobali ake kobala ye na France aboti bana mibali baye na ndako abi en tout cas abandaki kosentir ndako wana neti ezalaki na bamystike banda abala mobali azoforce mais na butu ere moko kolala azoyoka neti bato bazoyemba na salon omoi neti bavoi moko kitoko boye neti bavoi moko ezoyemba neti na sa mai bamaguru do abandaki komona akolamusa mobali boye mobali pongi surtout so banzembo wana ezoyemba wana Abila Danoise mobali nanga olamuka te to okolamusi nazoka bato bazoyemba na ndako nazoyoka solo ya bien te mosusu solo somoi soko okende na océan bamai ne mosusu ndako ekomi solo ya zei akolamusi donc azalaki alobi anyokwamaki mingi na libala wana asambeli basali ya nzambe balobi non epuis ntango azali na libala wana libumu pasi baventre ndenge soki abandi baregle awutaka bongo te ntango akotika libala comprena te Abila Danoise ezalaki mpasi yango nalobaki te nakokontinue boye te nakoya kokufa ifo nabima epuis alobi nga nazobima donc nakobima donc ndenge ezalaka te ke bamibali basi bazalaka akefunda babimisi mobali alobi jamais lokola nga nawutaka France azalaki mpe na bapapie na ye aza ne française alobi nakutaka mobali deja azwa ndako na ye aza na ye installe na 2 chambre acouche boye abi abima na ye moko ake bunda na tipe ndenge azwa ndako Abila Danoise sikoyo likambo esali ye nga na longwe libala bandeko na nga toya na se asuli baoba tomela mwa moke ezalaka bien tomela mai ebele mpona koevite bagorge na biso ekauka to bacoronavirus eya kovanda non toevite yango tomela mai eza encore stamina moke
Abila danoise. Tango sikoyo. Nga na bima na nga. Mobali na ngai azwa ba locataire. Kama solo to oloba. Mibali bani ko futela banda kwa mike. Ye lokwa azali na 2 chambres à coucher. Azali le pe ko sala. Na soki na cuisine soki pe wapi azali le bien. Akoye pe ko futela ndako na ye wana bana pe bazoya baza na chambre na bango en tout cas na ye barate. Congolais vraiment bolika biloko moko ya basi. On va na vie moko ya problème. Abi ndako bina na tikeli 2 chambres à coucher. Ngape na ndako na ke kozwa pe yana ya 2 chambres à coucher. Ngape na pimi na ke pe bana te. Aya kozwa bana na ye balali pe kuna parce que nga na kima ki ba mystique. Aki ba azola isabana na ye na chambre na bango kabiki bazalaki atikika mbetu na bango na tikaki na ba mbetu. Atikika ba mbetu bana ndenge ezalaki mais mobali non abimisi ba mbetu bana. Donc ils ont mis étage à Bukibuki yango à Boaki babilo ba joie ba netikala ya Boaki ba bon si chambre wana bien akezwa locataire. Kisko moi ça tuni bon ko yo le ba ko zo bana bana mo bandola alobi etali yote soki bana ba ye awa eta eza vina yote place bana ba olala balali bon moi c'est pas le bilo quoi bana bana mo bana mibali ils ont un problème qui so abi soki na mota ki moi si na mobile en tout cas na ngana tika jamais moi na moi si aki na ndako na locataire wana jamais na yebi pete locataire ngo peka un congolais et comme qui bana der ba ye ba sola na pe tout monde papa na bango de temps à autre en tout cas ba de kokene nango bien mais locataire wana azaka kombo wana te parce que papa mala ko zo mo problème alongwe musala sikoyo ndako wana eza ba ndako neti bino na France ko benga ba HLM ba benga ngo ba housing. Donc ils ont ndako wana ba mandisi ko housing ko ba de ko sunga ye parce que aya ko sa mo accident moko boye ils ont permettre été à ça la longue période. Donc comment que ba osunga ye ate locataire wana ba yebi yete parce que banda kwa bongo ba ko permettre yo to tia locataire ou bien so ko tia locataire bon ba ko futa ndako normal parce que beaucoup ba adulte ni balé et yebi ka ba congolais ba lingi nyo so kama yuya locataire wana atiaki na ye adresse wana te atia adresse wana te mais locataire wana paye pa uta pe kaka na ba divorce azape na bana na ye bavandi papa na biso lokuso aye kozo su locataire mosusu azwi locataire wana atie na chambre na ye yesu ko abimi na salon asombi li wana ezaka canapé li yazo akomi ko na 2 locataire siko vina weza wapi papa abi oh te musu bana bakei balobi o mama papa komi na ye kolala na salon so toke aza na musu moko boye atandeli biso yazola ne na canapé li ai mama ya kobenga lobi me papa abi etali yo te mais lobi ozokindi wapi alobi donc na dano setikala kutu moke na funda ye mpenza na social nayebi soko na biyo soko continue bonga na ofunda alobi funda balocataire na nga baza enregistré problème na yo nini avandi bongo azola na salon locataire na chambre mosusu locataire na chambre mosusu alobi na bandeka kozela ko akoma na locataire mosusu na salon ndako ekoma loyenge na ye kopimele bana abila danoise ere moko topimelaka mibali bana bino bokomprena te tala sori milimo ayelinga na kati ya ndako milimo ebele boye bana na nga siko bakondokende papa na bango aza na chambre alalaka na salon akoma salomon tosekala biso akoma salomon bandeko na nga eza normalité soki koloka nazoyeba te après ere moko boye aye kozwa mwasi azwi mwasi asundoli ndako atie balocataire ake kokota libala kuna pa mwasi avandi kuna pa mwasi asali soki ba 2 ans bana alobi na bande soki omona bana banda okele su te loko azwaki mpe mwasi mosusu nga mpe antuka ye moko mpa bandeni kosenga so bana te donc ekomani nango kaka par hasard donc komona bana ekomi nango kaka par hasard alobi nga nasaka effort amona bana me azolinga kozala stable te sikoyo ake kokota libala ake kokota libala epa mwasi moko boye bakoti libala vandi bandeko na bana
ndeko mobali na libala wana awumeli na ye pe te place alinga kota libala avandi ka ba 2 ans abi ba 2 ans demi libala ekufi mwasi wana abengani ye na ndenge akosakana te ere abengani ye mobali azongi na ndako azongi epai na ye parce que atikaki balocataire mibale azongi lisu vi na ye akolala na salon vraiment bandeko na kozela moke nayebi te namoni kaka mbala moko lumière ekei voilà azongi lisu vi akolala na salon j'espère qu'ils ont enregistré kaka voilà azongeli sufi ya kolala na salon eye kosala ke voilà ndeko na biso abino vi ya kolala na salon ndeko mwasi alobi problème nini eye kokomela ndeko na biso ya mobali bandeko nanga bolanda bien problème eye kokomela ndeko na biso ya mobali mwana locataire wana oyo mosusu wana oyo azalaki na shabo akotaka liboso wana aye kobima na ye aye kozwa locataire mosusu locataire aye kozwa mbala wana bana na ye babandaki koya na ndako kotala papa na bango bazalaki bana basi mwana moko mwasi bana mibale ya basi moko banda oyala mosusu ya mokolo aye soki aye balalaka na chambre na tata na ye ere moko alali kuna azongi bo bandeko tala batata oza na ndako te oza olala na chambre mais ozondima bana no basi baya yo olalaka na bango na chambre tel niveau vraiment pauvreté yango ya boye na kati ya poto yo vraiment toza na kati ya London city grande city tala vie bacongolais bazovivre nango mpona nini akanisaka bambongo bamona eki aza moto ya mbongo ntango bavie yango mpe baosala bongo kwani mpona bakekisasa akekisasa akende donc mpona abebisa vie na ye ya 3 ans ebeba mpona kesala bisengo ya 2 mois na Congo oube ya 1 mois ndeko mobali sikoyo jour mosusu mobali wana awandosa ere moko asalaka butu locataire na ye ere moko asalaka butu ere moko asalaka ntongo soki mpe alingaki kaka abotola ndeko na biso mobali ndako toyebi mpe te soki azalaki na plan na ye parce que ayebi ke ndako wana soki aozinga yebi ke azotya bato kuna bandeko epuis ozondima mpe bana mike baya kolalaka kuna bongo soki ndako na butu eziki epeli moto bien esandi bien likambo oyebi ke bakokoba te ndako eza ya moto moko bakokende kokuta bibembe soki combien komoni kosala attention bino bato bozokende oluese bandako bosala mpe attention ndeko mobali azali ndako alelo aza na ndako te oyoka lisolo ndenge ezokende bandeko na ngai ndeko na biso mobali mwana mobali wana sikoyo asalaka ya moko butu ya moko ntongo sikoyo efale bana na ye mwana ne moko aya ya mwasi mwana locataire aya sikoyo papa mwana abila tunya oyebi ke nani mama na bango wana mosu ya maleki na azobela yaya azalaki soki na ba 11 ans soki 12 ans azoya fo aya lelo eske moyen eza te alala ne na chambre mpo na ngai na mosala na oya lobi na ntongo ya lobi problème eza nango te aya na ye ndeko na biso mokolo ndako mwana pa ye akoti na chambre alali soki akendeki koviole mwana ye soki asalaki mwana bato batushima ye bandeko mwasi alobila danoisi ka mpe nayebi te mwana wana na ntongole papa na bango ya bandi kolenga papa tonton nani tonton Henri tonton Henri akotinga misapi tonton Henri akotinga papa na bango abi makambo sena mwana nga mwasi nasala eloko te abi te mwana nga lobi okoti misapi okoti mwana nga misapi mwana nga na siko na vivie mwana nga na 16 ans te mwana nga 12 ans alobi oui papa alobi mais ya bani toza balocataire mibale alobi non c'était toi tonton Henri papa na krake abengi polise abosani ke bavandaka wana baclando abosani ndeko nanga bosali kezaki ke alobi oyo koyeya bapolisi bapwe oyo nini aviole mwana nikotala komoni ndako donc na viole wana bapolisi bakoti batala kochambre mosusu batoke lisusu mwana mobali moko azalaki wana balamusi
identité. Yo pe identité. Yo pe identité. Album dit quoi enregistré. Papa wana. Vous vendez à combien? Henri wana ngalo batela zakanga moko lobi non. Ozaka yo moko ndeni. Ngai nazalaka awa. Locataire mswaza awa. Yeko pe locataire nga mwana kene osala expliquer na saki na butu. Na ye na tungu na yekuta mwana kazulela. Alobi ni a violer. Oh. Bakangai bakaka. Ba meni mwana. Et pas docteur. Bake kotala bandeko ndako babotoli ndako. Babotoli ndako ba lobi bakansele ndako babi na loi d'abord mwana. Place ozo kolalisa mwana. Bato wana adresse ba enregistrate mwana mineur. Donc bosalaka trafic ya bana bandeko babandon ba chelie ba problème. Lokola bakutaki pe mwana ngo azalaki teke o basanzi ke bapenetraki ete lokote en tout cas infraction ezalaki makasi mingi te mais akweleli siko problème na ndako babotoli ye ndako epi balobi jamais na mboka ya Londres akozwaka so ndako akanse te ye na vie na ye fo avandaka swatela avanda afutela ndako ya privé ou bien akende kolubeka bachambre ndenge aloa bazoluwe abi ndeko na biso akomi na suka botela lokoso place ememi efuti ye nini boyosanga sikoyo na miniti oyo aza na esika olala te akomi yemless oyo mpe tobengaka moto oyo basans abri wana boyebi kala te tobetaka lisolo tata moko ya sans abri topesaka bakombo ebelebele na monoko boye babengaka bango boye azangi esika kovanda bandeko na nga eza facile te vi oyo bato ebele bazokomprendre vi te bazomema vi lokola maseki soki mpe ndenge nini lokoso kozwa balocataire yo ozozwa balocataire yo yebi soki accident ye estce papa biso ayebaki ke accident oya ke mwana wana 12 ans soki mpe akoselaki ye makambo biso mpe toyebi te ayebaki ke ndako kobalance ye parce que ye kutu na ndako azosala te mosu azofutaneka 20 livres na semaine na mosu 80 livres na mois mais na chambre na bazopesa bamutu moko azopesa 350 mosu 300 azoganye ba 700 kaka boye ya ofele mais oliango mais tala lelo place osuki mais sikoyo mbongo ngo mpe bafutaki balocataire atiaka ngo wapi tomituna biso na bino atiaka ngo wapi mosu oke osombi elamba mosu otindi na Congo mosu osali boye omonike plus mbongo ozozwa plus badepense ezoyela yo ya buzoba à la fin lelo azangi ndako aza mpe kutu na mbongo ngo ya garanti te parce que ndako ya privé eza cher lelo le mosusu bakosunga ye mpe lisusu te ndako ya privé donc alobi mobali oyo yanga akomi kotelegana na miniti oyo kutu azovandela eba yana ya mobali abengi nga alobi mama tala bando okenda yo mpe obala te mobali mpe awa telingana estce moyen eza te bosolola orécupere tata bana no na ndako abila danoise no orécupere te papa na fo ayeba nzambe aza na misala mabe mama abiso alobi donc kote kokaba akabaka kote papa oyo ayebi ke ndenge abongisaka ndako akomba ndako akombaka kote koketika bana na classe mais kindoki wana mosala butu wana ya kimona meso abila danoise misuku na kolingana na koyebiso te abima balo mosusu tozokende kokota en tout cas non abi non ebangisanga ti lelo la danoise bambula kopionga siko na vandi tokeba 7 ans 6 ans nazoka so mobali te ba 8 ans kutu mpe te nakozwa so mobali te mpona makambo na mona bato bazoyemba na kati ya ndako bazosifle doti albi me nazokompoa te kutu bato bavanda na ye soki bavanda ndenge nini namona bamiracle na bima na ndako wana donc leka na bima na baventre na nga esila estopa o douleur baregle bakili bimaka lokwa mai ekatana sans kisi sans médecin
abela danoise pesa conseil na ba oyo balouesaka bachambre soki oluese chambre ere mosusu emie bansenregistre na l'état l'état yeba bango mpo soki l'état yebaki bato wana ke bazalaka na ye ata mwana wana ndenge akendeki koloba makambo wana après bainfraction na ye bie makambo alingaka zonga na ndako na ye alingaka zonga na ndako na ye mais l'état ekokuta bato bazovanda na ndako wana illégal alobi eza mabe kongola alingi lokoso epuis tala ta nyonso to asundoli bozela moke babe bozela moke pardon papa limbisanga nazo rappele naosala mwa naosala live moko naobengo inalinga sisi bolimbisanga mwa moke bandeko na ngai donc alobi lelo papa na biso azangi daku epai ya yaya na ye akovanda mpe mingi te bakobimisa na bango ye donc vi na ye ekomi nango par terre mwasi mpe malunga aza na ye te mosala mpe eza nango su te parce que asalaka mwa accident moko boye epesa ye lokwa mwa invalidité na likolo soki mpe na mokongo bandeko nanga botala ndenge bandeko na biso oye poto me ovino ezo avance te mpo na nini lokoso oyebi koorganize te alors ke soki opazaki na locataire te bandeko na nga oubie soki ozalaki na locataire okomisi ye bozofuta ndako na bino normal ekosunga yo mpe kaka okoki mpe kotia locataire moins élevé ozozwa ata mwa 100 livres non en plus ekosala mpe problème te ke okoma sikoyo ozangi eloko moko malunga otikali nango te epuis bandako ya privé nde na yebisi bino ezalaka cher garanti ta mosusu ya 3 mois ozongo mpe ba 4000 e mosusu ba 3600 livre ebima ye kaka boye bandeko na nga mobulu tala lelo akomi kolala na chambre ya mokie epai yaya na ye ye moto azalaki na ndako asepeli meme na ndako na ye balonga te mwasi akei kaka boye otie balocataire ofandi otie locataire na chambre ya mosusu okomolala na salon estce vi na yo ekomi ndeni vi na yo ekomi ndeni bandeko na nga mibali boraisonne vi eza nango kaka moko surtout nga na conseillera bato bosi osi oleki 50 ans yoka te 50 ans mosu ekobakisama yo te mais okokontinuaka vi ya buzoba ya loyenge boye tela bato mosusu basepeli vi na bango te olie bosepela vi na bino bongoka onaki tonga na kisasa natie ndako na nga na kishasa lelo korona ye ememi bango nyonso estce basepeli na bandako yango 0 alors soki basepeli na bavi na bango mbongo na bango bazwa kolia mbongo na bango bazosala boye ngai na boyi te koinvestir eza bien eza mabe te mais avant yo oinvestir fo yo moko ozala lese oza na mwa ndako na yo oza na mwa voiture na yo oza na mwa eloko na yo extra wana oke koinvestir na mboka mais yo moko ozokoka te omikoki te okomi olala na salon otietie balocataire mpo na koki esala kotonga na mboka obi okende kosala likambo moko boye mais non nzambe mpe akopermettre yo te parce que ozobebisa corps na ye ozorespecte temple ya nzambe te ozolala yo à l'aise te banani balocataire soki baya ta na mutu baya na ntongo makasi bazoleko na salon surtout papa na biso oyo alobi ke mwana na ye alingaka viole abandi kosala mingi mosala butu engo oya na ntongo yo pongi esili te me fo afungula porte eleka na salon mosu aleki su na cuisine alamba mwa ntina ye yo kolala ndenge nini malamu yebisa ngai ye awuti na ntongotongo wana alingi mwa bose amelala mosu mwa ntina ye avant ke kolala yo na salon il faut lamuka avant ere nyonso moto alingi akota na ndako pa yo olalaki il faut lamuka tala kozala malheureux komikomisa vie na yo okoma malheureux apres wana tolobi okindoki osoki makambo nini bandeko na ngai non ndako bandeko ndako na kati ya ndako sikoyo mbetu na yo eza na valeur ndako nano bakiti koto eza na ntina te parce que tolekisaka 7h à 8h nta na mbetu foza na mbetu moko confortable mbetu moko propre
à l'aise ozokota na mbeto na esengo na baadresse la bien ozolala à l'aise mbeto eleki nyonso eleki ba tv eleki ba miroir eleki ba nyonso na kati ya ndako eza mbeto na yo. D'abord ndako lelo oza na ndako te so oza mpe na ndako tokotia mbeto ya kitoko wapi bilamba na yo moko bamosusu bilamba na bango evandaka mpa na bandako mpa balavage mpa bakenda na lavage azwa akenda kuna atikatika bilamba na ye aza na esika kotiango te lelo alali awa lobi alali awa. Tala ndeko mobali azalaki na ndako ya 2 chambre mwasi atikela yo me likolo ya buzoba likolo ya balocataire zwa balocataire me memango na voie normale parce que accident kokoya locataire mpa kokufela na kati ya ndako alamuki na butu boye mpo akufi le mosu kokosaka aya kotala nga tala kotambolaka na lokuta apres kobenga nga mwana nzambe nga nasambelaka ozwi mpe bible okei bato mosusu botika kaka na suki wana mpona lelo bana mibali mosusu kutu na France chambre moko akouche bazofutela yango 2 personnes oleta bozwa mbeto moto atie mbeto koto po atie mbeto koto te mbeto moko bazolala bango mibale parce que balingi kofuta 300 euro ya chambre te fo bafutaka 150 mais entre temps oke beta libanga akozwa ba 1200 ba 1300 tala vie eplace bozokende nango bandeko nanga mibali bosepela na vie ezaka moko vie eza mibale te ozosala vie na poto ozala na poto soki okokanisa kisasa tomoyi te mais eza tozosala vie awa yo bandoto no nyonso kaka kisasa bandoto no nyonso kaka kisasa bandoto no nyonso soki wapi non tela papa na biso sikoyo aza wapi vie ebebi bandeko na ngai wana mama leki na bino vraiment soki yesu azongi te bakala mingi te na oya lisusu tokoswana biso bozala bien bisika bizwi bino bobosana te solitude ebomaka nde nayebisaka bino site na bino live together original ezali oyo azoluka mobali na ye yaka kobanga eloko moko te bengala danoise na 0044 74 59 62 52 17 numéro napesaka bino r nyonso oyo kaka na bakomatere la danoise nalingi na contacte yo numéro eza te numéro naloba yango ekoma lokwa nakoma koresite yango lokwa perroquet bobenga soki ozwi nga te koregrete eloko te cela veut dire ke nazalaki okipe na kozongela yo po eza mosala na ngai soki bobenga nga kokanisa te nakoderange la danoise te nde nasepelaka ntango bobengaka nga bongo mpona naya mpena mosala na ngai nalingi nasala mpo na bino bozala bien mabe eza wapi eza nga moko na poni yango moma bandeko na nga oyo nyonso soki nalobaki na ebandeli na ngai baphrase moko eblesaki motu bien nini en tout cas bopardonner c'est comme ça mais bolimbisa nga botindela nga bavideo teke yo bobenga nga mpe teke yo parce que soki oya kobenga nga na manke yo oya koloba o la danoise nga azalaka gentil te vraiment naza gentil papa moko atunaki nga question nakomi na nga na suka mais question nalingi nalia nango na live soki nzambe kosunga biso so bandoto batoroliongo baozala te baya kobengaka mpo bakataka balive en tout cas eza motema mabe mais nalingi question nalekisa ngo na live ekozala bien yango papa na nga nayebi ke ta mosuku kolanda video oyo koloba la danoise yango alobi te live nalingi nalobela lobi ekatanaki nalingi natia yango na live mpona papa le sage akota apesa yo mpe conseil papa otunaki ngai makambo etali ba age donc natie kaka en bref oyo etali ba age ya entre mwasi na mobali yebaki vraiment question na yo soki lobi nakoti live bien so nakoti vendredi ça dépend ka mokoni na kokota na komake te na tuna papa le sage akosala akorépondre yo vraiment merci papa le sage na France na ndenge okotaka makambo oyo osungaka biso merci mpe na James Dacosta oyo asoutenaka biso moralement, physiquement, financièrement. Merci beaucoup. Merci na bino nyonso to obokanisaka la danoise to masaka ba live bo finaka wana moi 5 euros, 10 euros, 20 euros. En tout cas, merci nzamba pambola bino azongisa ebele. Vraiment merci na ba conseil na bino. Merci na maman
Pauline honorable na kati ya Dagenam oyo mpe asoutenir émission oyo. En tout cas merci vraiment oyo natangi kombo na ye te, en tout cas boyebaki vous ebele. Merci mpe na mama Brigitte na kati ya Espagne oyo mpe asungaka. Merci mpe na mama Brigitte na France. En tout cas bino nyonso ba love na bosani te makopa de campus Chantal Sele, gros bisous, botika malamu, bye bye.